La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Mbotemi na balandi FM TV na moko le descendant prophète Kimbangu, le petit-fils de Kuku Pemba, toujours na kati ya masano idéologie kotika laga idéologie ndusa na ndusa mwana moninga mawate soko koti na kare na ngana kobuka yo teva mbana ndenge tolobaka lokolo toujours tozolanda FM TV na moko le descendant, sans oublier les grands caméramens Tora Mutakota na Kunda Lazare azwa ba image les seuls caméramens na kati ya Congo oyo azana ba image wana ya Lazare ezaka ye donc yo kende luka na ba chaîne musuba peso ba image ya Lazare soko kozwa kana FM TV kiti tige na bango micro na bango awa to meka mpe ko solola na population ya Lemba a to na super Lemba to meka mpe ko solola na bango comment tracasserie comment mouvement comment circulation oyo et Betiville province na biso Kinshasa le deuxième jour est-ce que bako continuer est-ce que bako katana na nzela est-ce que bako silisa yango po babandaka na bango bien ermo babandi bien mais comme na xamo boye babimisi makamu na bango na nzela po balobaka no to lukaka mwa kwanga mwa litembele mwa Thomson po balifa bafa balala nzala te merci na babino subozola na biso sans oublier yemoko le maître des maîtres maître Gelor Mukoko oya simbi masolo na kati ya fondation Maloua boyebi kaka pire petit ya Billy Maloua Cleophas boze bela kolanda biso bo s'abonner ka na émission na bino bolinga mingi les peuples s'expriment na moko les descendants prophète Kimbangu émission na bino c'est bandit boyoka population bagoloba lelo siffle za télé ya munoko na munoko. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Peuple congolais boya tosima na maboko na Fondation Maloua totonga mboka na biso. Fondation Maloua elelo na Congo. Fondation ezali misuni ya bana Congo. Fondation Maloua elelo na Congo. osalisa Mbote mama Mbote papa comment on a Mama Iget. Mama Iget, ozolela nini? Nazolela papa transport ozokoka te. Ba 3000, ba 5000 donc moyen zate tozo vivre na kaka. Doto koka soute pour na transport. Papa mokonda mboka lukela biso solution de ya transport. Toza ko futa 500. Et comme 1000 francs. Mbala moko sauté 2500, 3000, 200 à 10 000 toko tambola te papa. Ye mokonda mboka tele biso nde likambo ya transport tala banda to utaki kuna to lembi to bebisi 5000 ka longwa wapo koma wa kingabwa 5000 mokonda mboka tele biso likambo yo biso to suki mais ba chauffeur wa robek grève na bango so continuer ka bon wana nde na yebite mais na moni lokola ebandi ko leka mituke bando leka o senge sakani ya transport ekita dollar, dozo kufa dollar, eleki, dozo vivre te dollar. Kwa lilo basuka okabwana ona emission. Bon, lilo basuka nangi koloba kaka ntuka papa mokonda mboka tala biso tozo kufa ka ya kotala. Nanu bakundi biso te meto kufa ya kotala. Cimetière za wapi Cimetière za kana bandako e. Yoki makamu mama lobi kitoko ne lengi boyebika masolongo mama bike merci mama. Mama lobike bazo kufa kotala cimetière na bandako. Est-ce que banani bazo sunga chef de l'état? Est-ce que ba congolais tolingani so tolingani te na ebite so pe tolingani e ozamalamu ndekwaza peme na biso moto ndeko mbote papa comment on comment la Carlos kotonde masolo ande grève ngo zo continuer kaka ah bon grève continue parce que masolo za bien été carburé za au matanga za chauffeur ouais yango ana grève ça la parce que transport ezo matapo carburé za ko mata il faut l'état banana d'abord qui service au carburant comme ça biso beto bandeli ya okitela ba lelo so balobi ke carburé qui teste ko ozong sa mata cos pena na prix nango normal ya kamalo bon tozong sa prix normal parce que ngamo na za congolais na kondi mateke bandeko nanga basala to sala ba hausse de prix bandeko nanga ba souffrir na kondi maté mais soki tozo matisa ba prix wana pour na carburant donc to sala carburant tracasserie za makas mais carburant ndezo sala pour prix mat
tracasserie eza makambo nzela nde banyokola biso na nzela ya koloba yango wana ya kolobaka yango yango wana donc problème ezali mpona tracasserie eza makambo nzela donc banyokola biso makasi no osala infraction te baokanga awa donc yango etindi bino ke bino bachauffeur bosala grève bon yango etindi biso donc grève esalami à partir ya problème oyo balobe ya hausse de prix tomatisa prix par rapport ya carburant nde tozosombela nde yango esali ke kosenga na baporo nini bandeko no baporo kosenga bango nini bona bandeko na baporo eza kaka so bakiti carburant biso mpe tokitisa transport ndeko alobi keno asengi na baporo bayaya tule yaya oyo babetaka nzela ya ndolo libongo zando bakendaka yese alobi na bino keno soka makambo ekiti bino mpe bokitisa tore le grand cameraman tokota ndeka mame mais bato baza tout autour ya mokonzi ya mboka eske vision bocomprendre nga naloba yango ka le seul pays oyo nga nango kaka Congo so bino baona yango 3-4 etali bino bapasseport botondo nango ya babrazzaville toloba te babanda esi bayongololo bayuma batoro bayaki kisasa kotanga toujours na kati ya idéologie tokokoinse bino pas de pas mama koloba mbote mama mbote papa komo nani comment on a maman Emerance maman Emerance tokuti na super lemba awa transport za comment eza ndenge ah papa transport eza te bana to va inare so c'est la transport eza te do umela na umeli est-ce que hausse de prix ba matisi prix à moto comme combien bisiko zokende wa ba prix mati eza so ndenge ezalaki te ba moto ya 3000 comme 5000 transport ngonde o biso tomata eza ba DC7 eza te siko moto kofuta combien pour comme koto zokende ya onde eza passe otake mama bosenga eza nini bosenga eza ka mboka na biso gouvernement aluki na biso solution eza ye po soki bis transport ya l'été zalaki mais pas tout le monde mais transport à l'été eza te siko soki ba particulier ba boyi na bango na ba transport na bango donc eza peuple nde zo souffrir net boy tozonyo kama mama lobi que so ba transport à l'été zalaki kitoko ne lengi makambo nge zala bien si Bezaïr mwana kola na bonne vie bourgeois de naissance oyo beta likolo beta pardon loboko likolo mesa makambo makende bien bemba saolo na biso toyebi makambo okola bien makambo yango yoti beta ngoka dada so beti dada ngala on se permet so beta ngoka bien lisu likolo lisu yebika masoloti bote maman bote papa comment on Bérénice tokuti na super lemba awa transport za koma mouvement zandero y a pas le transport exacté donc na outil te amuse ezakité na ye awa même problème donc bozo tamolaka mako to tambola makolo donc après balobi que non 3 jours grève rozala est-ce que boko koka to bosenge kozala ni en tant que ndeko na biso congolaise o tokuti na super lemba donc c'est pas possible. Hier j'ai pas pu aller au travail, na kem salate donc les lopé na évité. Au moins le lot est allé mais on sait pas demain si ça serait comment. Au senge kozalani. Ah, ezonga gaga puisque on ne sait pas, on n'est pas véhiculé, alors on ne sait pas comment faire. Avec le moto à longue distance, c'est pas bon. Merci donc beaucoup. Merci beaucoup, merci. Mbote papa. Comment on a? Comment on a Mbaki John? Qui? Mbaki John. Ok, Mbaki John. Oui. Ah, toi, on a super lemba. Oui, toi, on a super lemba. Transport comment? Bon, transport, on a demandé à Tongo depuis Tongo, Zaka, Ndam Nenge, aux hommes, Bandaki Lobby. Bandaki Lobby, na Tongo, to Bimito, Kuti, Teresa Polele. Bon, c'était prévu qu'il paraît pour la tracasserie, Nenge, Bazo déranger, Bango, tout ça, Makambo Belé. Aussi, peut même, on transport, Makambo Belé. Oui, Bango, Bazuli. Et 4 télé, ok, bah, 20 salons, mais tu vas prendre qui fait ça pendant 3 jours. 3 jours, le lot deuxième jour. Parce que Bandeko Bagokoka. Bon, en tout cas, Naouti Kota Chango. Kota Chango, kuna eloko ezate. Nebi tisoke bimiro sisi mananga. Meloko ezate pona tongo na monaki mebiso lopango bimaki, azongi alobi bazo bamba bango mabanga kuna na Chango. De so ba monika mutu ka jaune ba bambi mabanga. Alors bazo kimisa po ba panza ba parapluie na bango te, bazo kimisa mitu na bango. C'est ça parce que ngape na chauffeur. OK. Ngape na chauffeur, mais mikolo na sala te na na. Oza na palais. Na palais voilà. Est-ce que le loko lobani en tant que mukumbi tukutu pardon mukumbi mutuka lobani. Bon le longa na rolo beloko te problème ngeza boyi. Gouvernement monaki makambo depuis lobby. Est-ce que yé gouvernement a lobby ni? Parce que transcoupe bana na grève. Transcoupe zo bimate. Parce que transcoupe bana grève, ba sala te.
sikona oya transkona oyo nyonso ye gouvernement to lobani parce que c'est lui il y a kolobelo komoko parce que ye azana capacité wana azana makoki ya nyonso mais ye nano alobini parce que oyo nyonso ça les mots soki ya lobby oyo nyonso aussi là. OK voilà merci beaucoup ndeko alobi keno soki ka bo lobby makambo aussi là boli misimingi maître Gelor Mukoko omoni makambo on rezo le kala tokoloba nini tokanga munoko tokanga matoi so bino bolobi ke tokanga munoko tokanga munoko so bolobi ke tokanga matoi tokanga pe matoi mais pas se rozala na o azana miso romona allez-y comprendre mbote papa okutio na kati ya mutuka na yo position za comment on musala na bino o bino décision bino bosu bon pour le moment position na mbutu et puis position pena ya bien na nous ezwamité malgré biso tona nzela mais bandeko mususu pena ba décider que ba bimala n'était fait bien en opposition donc c'est un peu ça pendant 3 jours vous avez vraiment décidé bino bo décider 3 jours boko kayango mais pourquoi pas c'est au sali bon côté moi peut solution zo mais ça tellement on pour ça peut-être est-ce que pour la bino solution ezaka que faut ça la grève bon peut-être yango mteko régler moi ba problème auto za nango to meki ko sabre pour que ba konti ba meka ota pe makambo na biso viva auto mona na nzela na musa to sala ko senga nini pa ba konti na bazolanda bon on a ko senga za que bazo ba mesure e ko sala que biso to za la l'aise ba konti pe o ba sa musa nzia ko ba agent de l'ordre ba za la l'aise pour que tout se comprendre donc c'est ça que moi je peux demander Kamboka na ye Maître Malou abili totombeli yo Kongolia yo netete ya malili ya ba Kongola Kasumaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Malou a espoir na Kongola Peuple Congolais boya tosima na maboko Na Fondation Malou a totonga moka na biso Maître Malou abili Mbote papa chauffeur Mbote ndeko journaliste na banana pas chauffeur makamuni bo sala ko yaya na ngai to sali likamute to réclamer les ba droit na biso tozo sala ba devoir na biso mais ba droit na biso bazo pesa biso ya moté c'est le problème l'état congolais hôtel de ville à Kinshasa zo ba valeur na biso te to ko tsaba mbongo to somba ba document quand on fait devoir après on a le droit na sombi ba document na zana droit ya ko tambola ya ko bula pour na dépenser $120 na ba document autorisation de transport contrôle technique na sombi yango et l'autre moneza ndeni ne ozana tous les documents mais agent de transport oyaka akangio sur base de quoi hausse des prix est-ce que hôtel de ville a fixé hausse de a pesa biso grille tarifaire T jusqu'à maintenant tozaka na prix na biso ya kala 450 vu la conjoncture bilo nyonso eza au mata carburant eza au mata prix normal ya transport so sali 1 litre au sali 3 km aller-retour avec 1 litre au sommet on a 4000 francs au mona ko zongela sous 4000 francs wana kaka donc bénéfice ezatelo nyonso mto bimara toza ba parents toza na bana totangisaka bana tosombaka biloko kolia et mati makasi non normalement transport il faut pas fixer association ba chauffeur na hôtel de ville ba yokana ba pesa biso tarification normale ya transport lelo so ba fixer et bimi bo tosa yango tokotosa à moins que to sepela pe nango so bazongisa ngo na ba 500 francs na ba 450 na esimbate parce qu'il n'y aura pas bénéfice esimbate olongwe awa salongo awa ti chez les copains olongo na 500 francs so mato kiti c'est à 4000 francs le litre c'est à 3800 francs au gagner combien au gagner 200 francs na litre moko ezala raté vraiment place on a l'état il faut attendre la pena toza ba congolais tozo vivre na mboka ndele tozo vivre na mboka ba paya ba biloko ba bongo mo lilo basuka ko kabwa na yo na émission na biso lilo basuka ezaka l'état il faut attendre surtout le prix tarification a prix a fixé prix normal il y a transport allons on a 500 francs wana tomata to ko servir peuple à s'évacuer na ba occupation na congolais
ya mboka na ye Maître Malou Abili totombeli yo Longonia yo netete ya malili ya bakongole kasungaka ponaka te ernese mobimba tozali nsima na yo Fondation Malou espoir na kongole Maître Kongole boya tosima na maboko na Fondation Malou atotonga mboka na biso Maître Malou Abili mwana ya Congo président fondateur ya Fondation Malou Boti kolanda population lolenge bazosenga tolobaka ebele te me totikaka population bameke mpe kobimisa posa mitema na bango lolenge babimisi posa mitema na bango kitoko mais mpona kosukisa émission lela senga kaka na yaya lela senga epai ya mort yaka na Fondation Malou ya kosenga pardon ya kofuta bamande ya kofuta bamanzi na yo epa Maître Bili Malou ya Cléophas mpe nazosenga na bamusicien nyonso bakoluka babeta stade de martyr donc nzungu ya mafamille passage ayaka moko kuna soko ye te makambo mpe epesama te donc mpo epesama makambo epesama faut passer par là epai nani epai ye moko le grand gourou world likolo na likolo bomona baimage kolekana wenge elekana wana avant babeta concert na bango bomoni tokotanga bakombo te ye mpe auti kolekana mpe wana mpo makambo epesamela yo fo luka nde bato baza mie place kopesa makambo mort longwa na ngomba ya kosenga ya kofuta bamanzi na yo ase akoti makambo oyo koluka te na latelo dateni parce que so na latelo dateni ekozala mabe yaka epa Maître Bili pesa bamanzi ya makambo boyoki makambo ndenge population balobi wana yalaka mwa passage obligé mer rouge oke na désert fo lekana pena par là donc so olekani wana te esimba te Kinshasa mpe ekonfirme yo te wenge mpo bakonfirme bango na le 30 juin ya ndule wana do balekaka mbote mingi na yo mobos oyo lelo baolobela yo tous les 5 continents mais respect le grand gourou bisiko oza na sepelaka tro ntango ovandaka okomprenaka idéologie ya peti na yo ya mwana ya leki na yo yeyo oyoki lolenge bapopulation bauti oyemba koyemba loyembo ya sika ya mikolo oyo na bino bato bozolanda biso mpe kitoko nakosenga kaka na bakonzi oyo baza mieux place oyo mosala na bino mosala na bino bozwa solution bopesa population na bino ekosala bien nazalaki nga moko te na équipe technique mobimba oyo tozala na bango le grand Kabuya misapi pembe oyo abeta masini elela Zekaka leader Christian Kabuya musala kitoko le grand caméraman Tora mutakota na Kunda Lazare azwa ba image lelo to a dire penza te mais lelo to a likolo mais lobi to okota na profondeur pour to beda makambu pesa makambu mayela yo olingo tondisa nzungu ya ma famille sujet aka moko bomoni makambu ndenge ezalelaki si ebetama ba 120 000 places wana 120 000 personnes salekaki atosi makambu yango wana émission na biso esiliti towana bino toujours tokozala kaka na ye moko le descendant. La Fondation Malou FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population.